bino bato bauti na Europe badortoir artistique oyo na tomoni yango te soki ndenge nini balobi Belgique ezoto eza wapi message na kopesa tolemba te tosala musala oyo ndenge papa mfuma ndongo alobi papa Simongi Mbangu Kangani alobi boye musala esili te misala ezali ebele po bapaya ebele bakoya sango epanzani epai na epai mokili mobimba yango wana bapaya bakoya ebele totonga bandako. Kinshasa, Central, Kinshasa, Congo Central, Jeune na Okatanga, après Okatanga, nous avons Nord Kivu. Après Nord Kivu, nous avons Sidubani. Nord Kivu, Sidubani. Congo Central, Okatanga. Nord Kivu, Sidubani. Kwango, Sud Kivu, Lualaba. Voilà. Jela Sade. Jela.
Paris Saint-Ouen. Paris Saint-Ouen. Bruxelles. Bruxelles. Genève. Paris Saint-Ouen, Bruxelles, Genève, Anvers, Rotterdam, Lyon, Düsseldorf, Montreuil. Là, on a sauvé un bon Paris Saint-Ouen, Bruxelles, Genève, Anvers, Rotterdam, Lyon, Düsseldorf, Montreuil. Direction générale à AFKI, Maman Rose, Direction générale à AFKI. Après, nous sommes en République d'Angola. Angola. Après Angola, nous sommes en RDC. République du Congo. Direction générale AFKI, Angola, Kamba. Après Kamba, Sakou. Conseiller général AFKI, République d'Angola, République du Congo. Donc Brazzaville, République du Congo, Brazzaville. Nkamba, Sakou. Dozana. Genève, Liège, Saint-Ouen. Saint-Ouen. Genève, Liège, Saint-Ouen. Saint-Ouen. Après Saint-Ouen, nous avons la paroisse de Rotterdam, na Hollande. Rotterdam.
Saint-Ouen, Rotterdam. Après tout ça, Italie. Italie. Paroisse d'Italie. Nous avons la paroisse de Montreuil, la France. Montreuil. Faki Europe. Montreuil. Bakou. Faki Europe. Paroisse de Lausanne. Faki Europe. Faki Europe. Paroisse de Liège, Saint-Ouen, Rotterdam, Italie, paroisse de Montreuil, Faki Europe, Lausanne. Kibangismo oye! Papa Simon Kimangani oye! Papa Simon Kimangani oye! Papa Simon Kimangani oye! Papa Simon Kimangani Mwana Pelela Wasula Wale Bisola Kaka Yekaka Yani Kaka Yani Kaka Yani Kaka na komba tata mwana pe tata Molimo Santu bomoni bakupe mibale ezali awa ya munene na ya moyenne chaque fois tolobela mpona 70e soit 70e anniversaire ya tata mokonzi ya bule tata Molimo Santu na bandaki korepete yango à tout moment soki topesa coupe tolakisaka yango tolobaki koye le 12 octobre oyo eza spécial 1921-2021 100 ans ya ministère na ye 1951-2021 70 ans ya mbotama na ye toza na kati ya lukulu parce que na 100 ans baliberaka baesclave nyonso tata Molimo Santu akuli biso alongoli biso mabe nyonso azongisi biso bana sika 70 ans bana Israel bakendeki na Oumbu na Babylone après 70 ans babimaki tout ça c'est sepela tolobaki tokotia 3 en compétition ya munene 20 000 mosusu ya 15 000 mosusu ya 10 000 mais tolingaki express eza spécialement mpona anniversaire ya papa bato mibale balongi yango espèce toza na Mangafula na maboko ya tata Molimo Santu Mangafula tolobaki sami gasi
Yaka papa, papa Stère, yaka. Ya tata mokonzi Bule. C'est bon. Alandie na commune ya Ngaliema ya Libera Kambutu. Considérer la biso neti oyo seleki toconsidérer la biso mpe na baengagement ntango mosusu tokobeta mabaku te mingi tobengi awa na baengagement toconsidérer yango comme d'habitude moto na moto asala effort soki alingi azwa yango na 20 000 mosusu eza kuna ya 15 000 même 25 000 même 30 000 bozwi na bino ya dino lokola topesi bino moko bomoni topesi bagroupe ebele topesi merci na bandeko nyonso batindi bagroupe oyo bapesi bagroupe kinshasa mpe ayaki na bagroupe bato nyonso tu alors topesa lisusu totaka mwana mpe molimo santu amen bangisme oye bana tata molimo santu oye sika topusana po ete toyoka likambo nini tata mokonzi Bule ya koyebisa biso d'abord biso nyonso avant biso bambuta akosangisa biso me biso nyonso ndenge tozali awa topusana toyoka posa ya papa ezali nini likambo nini akopesa biso oyo tokokende na yango olobeleli biso bakafulu watusidikisa Oye, Imagisme oye, Imagisme oye. Kamba oye, Kamba oye, Kamba oye. Mamuta oye, na komba tata mwana pe tata molimo santu tosepeli mingi fete na biso bato nyonso tomoni ke eleki malamu tomobie bango te oyo eza programme basi babongisela biso banda kala pamba te na 21 papa Kimbangu alobaki yango oyo ezalaki na gauche ekomi na droite oyo ezalaki na droite ekomi na gauche papa Mfuma Mbanza avakende atikaki koloba likambo wana etikali sikoyo biso tokosala makasi oyo papa Kimbangu alobaka yango alobi na bakoko na biso tokangama tokomona pasi mpona bana na biso na bakoko na biso ntango bakoya bakozala na esengo oyo esengo bi esengo te batikeli biso kaka totonga Yelusalemi
eza terroir monene eza makasi mais tokolonga pe tokolonga te tozali kokende tosengi mpe na bambuta ya biso eza avril le 8 juillet le 12 octobre na bamouvement bambuta fo bopesaka bango maboko na turo bato bayaka na nkambo toyokani mpe toyokani te pamba te kamba tozali kotonga bandako esengeli ezala mingi awa toyei kofete le 12 sango ekei babalanse partout balandi yango namekaki kilanda kolanda pardon na Angola ezoleka na portugais kuna na bajournal na bango epesi ngai esengo etamboli ke mosika Brazzaville ndenge moko na Gabon ndenge moko partout bango RDC ene akotikala bachaîne nyonso ezobalanse ke mosika tomoni ke ya solo likambo ezali koya ndenge balandeli yango mutu nyonso akozala mposa ya kosala nini yakoya te na yango tozosenga tosala makasi bajeune zanza bisali tosengaki bandako ezala bele ekomi combien 20 maisons esengelaki combien 50 tokoka esalisi bato balali kuna na ndako bambuta basali ville de Kinshasa esalisi mpe combien de chambres eza kuna 13 osepeli mpe osepeli te eza ya jana wana te ya lix eza lokola eza na wene ya centre te tala makambo bino bato bauti na Europe badortoir ti sikoyo na tomoni yango te soki ndenge nini balobi Belgique ezotonga eza wapi ezali papa mbenza yebi akende kotala toza kwa docteur na biso na boyokana lelo tozomona oyo tomoni bongo mikolo ekoya ebele bato bazokoya awa etikali awa tozokende makanisi biso matoi na Yerusalem toyokani ya moke nazalaki na yango wana mpona bambuta lobi toza lokutakana comme ça après midi bokei kowela dimanche on peut bakokende dimanche problème ezali te pourvu ke tokende na makanisi ya kosala bisala mpona Yerusalem toyokani ya tosilisi na komba tata mwana mpe tata molimo santa yasuka venere mote
Merci papa journaliste ngai révérend Bouama Nzizwa Makalis nazali pasteur Kimbangis pe nazali affecté comme pasteur communal ya Mongafula et sengo na biso lelo ezali na ntina na coupe oyo ya munene pour la première fois Lingomba bande banda coupe oyo ezwami pour la première fois na commune ya Mongafula monde entier mbala liboso coupe ya boye mokonzi abula pesa ngona occasion ya 70 ans na ye c'est-à-dire ezali coupe ya mapamboli de ntina tozo sepela po ete etanga mabongo ete na 70 ans ya papa baye bazali sima papa bakomonana de ntina coupe epesi biso esengo epesi biso lueur d'espoir to yebi ete lipamboli oyo moto akobotola ngoza te pona baye bazolanda biso nzoto ya papa Simon Kimbangu avant ya libela na nkamba epemaki na matadi mayo tala elemo lisusu na 70 ans na ye matadi mayo Mongafula azwi lisusu coupe ya mérite ezali azarte nzoto epemaki na Mongafula lelo na 70 ans Mongafula azwi trophée lisusu ya 70 ans c'est-à-dire ezali kambo trop spirituel tala papa journaliste ntina tozako sepela yango wana naza kopesa merci na ba chef de cellule nyonso ba chef de cellule nyonso ba pasteur sectionnaire nyonso ba chef de mouvement association service ba collaborateur nyonso ya bureau na bandimi nyonso ya Mongafula nzambe akobosa na binote epe topesi merci na tata mokonzi abule po ete azalaki kopesa biso nzoto makasi apesi biso mayele pe bwania mpona koluka ndenge nini okankadre bandimi merci na bakonzi na biso ya collège merci na révérend représentant provincial na biso révérend Urbain Swalenge Bernard topesi bino banso na ba journaliste merci na mosala bozo mosala Kaya mapambo matonga tonga totonga selebi bokaya kaya mapambo Mbote papa journaliste ngai révérend Pumbalo Nzambo Avalon pasteur communal ya Ngiringiri paroisse ya Nyangara commune ya papa natia na souci ya misala Yerusalem to mataki pona koya kokumisa tata molimo mosantu nzambe wa biso kokabola nzoto na molimo mbotama na ye lelo akokisi 70 ans yango biso bana Ngiringiri bana Nyangara to mataki pona koya kosepesa tata molimo mosantu yango moni natia na resultat ya musala oyo apesaki na biso mage tozana misala ya temple tozo sala awa na nkamba apesa biso musala ya kendolo musala nzela ya pasi ya tata Simon Kimbangu et puis pona le 12 octobre to yaki en forme na ba chef de cellule 7 cellules na biso ezui coupe commune ezui coupe na $10 ya papa to bimi 3e nyonso wana pona ko pesa tata molimo mosantu maboko po ete asepela apambola biso bana na ye yango tozali déterminé ya le 6 avril 2022 o wana ko yinda na ndenge ya mokete tozali déterminé kozwa coupe wana ya cash oya mabundi Qatar wana ezali décision na biso ezali pe détermination na biso ndenge tozali kozonga merci tokopesa na bana Ngiringiri bana Nyangara pona volonté souci ya Yerusalem bazana yango tokosa isusu turo ya koleka lokola bandimba bazali ba patron papa sepe na musala tosali yango tosala isusu ya koleka pote kamba etongama tata molimo santa asepela biso bana tozwa mapamboli. Merci papa journaliste. Message na kopesa to lembate to sala musala oyo ndenge papa mfumandongo alobi papa Simon Kimbangu kangani alobi boye musala isilité misala ezali ebele po bapaya ebele bakoya sango epanzani epai na epai mokili mobimba yango wana bapaya bakoya ebele totonga bandako pamba te papa Mfumambanza alobaki soki totongi Yerusalemi mapambole na biso kozala plus mais soki totongi Yerusalemi te tokozwa mapamboli te
yango wana biso tomipesa mpona kotonga Yerusalemu toyika tosepela mpona kotonga Yerusalemu. Secret eza te ya liboso koyebela mosala yango basalaka yango ndenge nini. Noka adage moko elobaka makako akomela bayekosaka komata nzete te osala mata deja banzete po tokoma bacommunal lelo toyiki mwa besika mwa mingi oyo tosala baentraînement ya makasi na ndenge emonaki tomerite tokoka bacommunal koyeba kolendesa bandimi marawa malamu surtout kokreye ambiance oyo ebendaka molimo soko molimo eza kosala tout est possible yango nde ekangolaka efongolaka milie bato baza na esengo baza na bosepeli bakosala mosala malamu yango omoni résultat ya bakupe omoni awa kaka na ntango tosali session oyo ya 12 octobre touti koréhabilite moko ya baappartement eza na nkendolo kuna evre na biso na collègue angiringiri mpe misala esili mpe te pamba te devoir bapesaki biso fo tobongisa nyonso bandako wana eza bambongo mpe ekoti kuna na paroisse mpe mwa misala ezali fo toatake baprojet eza na biso kuna nde tozozonga tokotia en place baprojet wana na bana lingwala paroisse ya Bukama liloba ezala moko likanisi moko na bomoko tokoba na kolonga oza likanisa kitoko yaka nango tobongisa mosala esika omonaki ebongi te oyo tosoli papa paster pesa makanisi nga nayokaka moto nyonso napesaka feve na kike ce soit aproche nga mpo te apesa nga lilobo ya malamu oyo kobongisa mosala tata nzambe yango nde lobiko na biso donc bana commune maire ndenge tokotambola nzambe aza elongo tosala erreur te mpo ete nzambe atika biso tokanganaka nde tozali mpo ete nzambe na kokwesa biso ta mokolo moko te tokotikala toujours parmi bameilleur voilà liloba na nga nde yango wana. Bukama oye! Oye! Bukama oye! Oye! Bukama oye! 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 Espoir, volonté, misala, esila, mope pasika, mbonge!